Bonjour, bonsoir la famille, bakuku, j'espère que ba week-end ezoleka biso nyonso malamu balandi ya Noela TV bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Yesu abatela biso pe mabota na biso nyonso abomba biso na kombo na Yesu. Balandi ya Noela TV nyonso bokozwa video na biso to like to s'abonner to partager to aimer et kosala Noela TV bien la famille. La famille vraiment naza nesengo vraiment pour na artiste na biso na kombo ya Fally Ipupa na oyo nyonso azosala vraiment il faut to féliciter pe ndeko na biso artiste na biso po azwa pe courage akende liboso po aluka pe ko aider ba oyo nyonso baza na kati na pasi na kozanga na ndambu oyo azali kozwa azoko partager il faut to pesa ye vraiment ba félicitations nyonso na oyo aza kosala vraiment tondimaka mutu na époque na ye pe tondimaka mutu na ba œuvre na ye oyo azosala tondima te kaka soki mutu akufi après tobandi kolobaka azalaki mutu ya malamu abandaki koaide abandi kosalisa bato nyonso bazala kobela bao baza na hôpitaux non tondimaka mutu aza na bomoi pe amérite yango pe aza na bomoi. Vraiment félicitations Fally. Tomoni biso nyonso aza awuti na concert na ye il fallait aya apema na ndako na ye apema na bana na ye na mwasi na ye mais accueilli direct ti na place ya matanga ya artiste oyo awuti kokufa na kombo ya Lambio vraiment azali a féliciter. Tozomona bato mosusu bazokoloba pourquoi aye kopesa mbongo alingi ke afilme yango bato nyonso bamona ke apesi mbongo baartiste baza na kati ya mboka na biso wana baza ebele tomoni te motu oyo akei ke oyo nakende kosunga napesa mbongo boye banda lambi yango aza na kati ya morgue kuna motu abimi te eloko moko te sikoyo ndeko na biso awuti na pleine musala na ye ayoki mawalobi nakende kotala place bafamille ya ndeko na nga oyo akufi comme neti ngai musicien akei po avisite bango po akabola mawa pe na libota mabe eza wapi la famille congolais tokochange mokolo nini bondimaka mutu soki azosala malamu bondimaka ye bopesaka ye courage po aluka kosala susu mie ya koleka oyo ye azosala ekosala bien la famille 15 000 $ abimisi tomoni bakofi baza kuna bawera bango nyonso baza kuna nana yango abimisi mbongo wana ke bozwa mbongo boye bokende kosala ba obsèque nyonso bosala ba programme nyonso ya matanga mutu moko te mais au moins ye asali yango alungwe na concert na ye awuti kobeta na esengo na ye nyonso na si ya mbula pe en plus atali mbula wana nyonso te azoya kokota na kati ya matanga apesi yango bongo na plena na bajournaliste balakisa parceke bamosusu bakokotela yango te apesaki boye te ezalaki 15 000 te ezalaki 10 000 obie ezalaki 10 000 te ezalaki 5 000 donc alakisi yango na publike bamona yango mpo bandima parceke bebele bakotaka doute asungaka te nini yango asungaka apesaka nini yango bolobelaka ye nini yango asalaka asalaka eloko te yango asali yango mpe bongo mpo bino bomona mpo na nga namoni asali yango vantard te alakisi te ke ndenge apesi non na nga nazomona ke asali yango mpona kokourage baartiste na biso baoyo mosusu bazwaka yango baza na bamoyen wana me balinga kopartage te yo oyo oza na bamoyen wana ozalaka mpo public basoutenir bino mpe funa tour na bino bosoutenir mpe public wana eza na pasi toyebi mboka na biso eza na kati ya pasi mingi mais au moins soki yo ozozwa quelque chose ozomona ndeko na yo oza na ye pembeni proche na ye azokosouffrir mais yo oza nango ozopartage te nzambe mpe akopambola mosala na yo te tozomona Fally baplace nyonso azokosala bamiziki na ye baconcert na ye vraiment azozwa mpenza baréussite moko ya malamu donc azosala musique ne très bien wana mpenza moto akocontredire musique ya Fally
c'est que aza motema mabe azosala vraiment musique na ye très bien wana tokoboya yango te vraiment tokoboya yango te mpe bana na biso bazokondima musique wana na ndako naka garçon na nga batiaka musique afwali soki bakomi kotia bakomi kobina yango awa donc azalaka bana mike bamikolo bazondima musique na ye parce que azobina musique ya bien musique na ye vraiment eza na tabou mpenza te eza bien il faut tondima ye bandeko na nga mosusu nazoloba mpo na fali na biso vraiment na oyo na courage oyo awuti koloba na oyo nyonso awuti koloba na ndeko na ye artiste na ye oyo ya roga na Brazzaville place awuti kosala concert lolenge asoutenir ye apesi ye courage ayebisi bawario basoutenir ye bakota concert wana vraiment osali eloko moko ya malamu tokosenga mpe na baartiste na biso mosusu soki bozosala mpe boye en tout cas ekozala bien bolongola deja oyo ezali neti barando na bino botiaka yango na kote me mosala ezali mosala parce que place oyo boluwaka bosala baconcert na bino j'espère que bopesaka mbongo ebimaka ebele na sécurité donc nyonso mpo ezala énorme mbongo mpenza ebimaka pourquoi pas bosoutenir bandeko na bino mosusu oyo azobeta mpe bongo ndenge awuti kosala yango mpona roka atindi bawario bokende kokota na concert bokende kosoutenir ndeko na biso roka vraiment asali eloko moko ya bien azofélicité fali vraiment bravo Nzambe abatela yo musique na yo vraiment ekende liboso osala susu les meilleurs osala susu ya bien o batu babina batu batala vraiment ekozala bien o profiter na époque na yo parce que faut ko profiter RP okosila pe osili na yo ndenge tozomona ba vie na yo mosusu ndenge bazokosila mais soki eza époque na yo pourquoi pas o profiter vraiment profiter bravo mais na kosenga susu ona ndeko na biso pe fali pe akobeta le 24 juin oyo soki pe o féliciter pe susu otindi pe susu ba wario bakende pe ko soutenir faire pe ndeko na biso akobeta ekosala pe bien donc bolongola o nyonso bozalaka nango neti ba ketiketi na bino neti ba rando na bino botia yango mosika o soutenir pe ndeko na biso akobeta na salle on eza 80,000 places vraiment eza facile pour la kotonda to yebi ke akobeta na ye pe akokotondisa mais il faut ko sala ba campagne ba publicité o batu ba yeba bakota e ko sala bien vraiment et ko sala bien soutenir ndeko na yo congolais soki ozwi problème motakoyela o pe liboso ezali ndeko na yo wana motakoyela o liboso ezala problème motakoyela liboso pe eza ndeko na yo bo soutenir bo kende liboso mboka na biso pe ekende liboso bo sala musique ya malamu peuple pe emona pe ekota ba fanatique nyonso vraiment ba wario nyonso ba soutenir et ko sala vraiment bien na mboka na biso. C'est ça. Nazo féliciter vraiment fali bravo na ozo sala. Il faut bongo na ndambu o bozo kozwa vraiment bozo ko kanisa peuple bozo ko kanisa bandeko na biso ba o bazo ko zanga ba o bazana ba hôpital ozo ko pesa aspirine na yo paracetamol o mutu azwa soka linga kufa yo ko pesa déjà paracetamol wana place mutu linga kufa abiki à cause ya musala na bino vraiment tozo ko féliciter yango très bien ezala kama beka ka soki ke o kabaka ngote obimisa ngote oliaka ya yo moko kaka na libota na yo kaka ya yango nde ezala ka eloka mabe mais du fait que o lakisa ngo obimisa ngo na kata public o kabolaka ndambu na yo ozwaka vraiment o kende liboso tozo ko sepela vraiment na o nyonso sali Nzambe apambola yo Nzambe atonde susu ebele na kata libota na yo pe na kata bana na yo balobaka ke batangela yo mabe bakuto na mabe wana mais soki bakuto na mabe wana te ezali nul et sans effet donc c'est un peu ça ezalaki moi conseil na biso poto ya kolobela ngo to continuer kosala mabe le congolais to yokanaka to longola nyonso ya mabe to longola ya barando to longola oyo nyonso ezali ya yo te to longola nyonso ezali ya kokumisa kombo na yo te vraiment na misala na biso tozo sala to partager yo oza nango ebele pourquoi pas ozwa pe ndambo opesa muntu oyo azozanga
bandeko na nga bolimbisa nga wana ezali makelele ya mituka ezoleka parce que mwana afungolaki porte bolimbisa nga. Donc pourquoi pas kopartager? Yo kozala na esengo ndenge nini yo ozokolia mais voisin na yo moninga na yo wana azoleka aza nzala aza na eloko te me yo ozolia ozomwana ke ozali patron ozolia ozokaba te mais fali aza na caractère ya bongo te akabaka na ye apesaka bino mpe bamusicien mosusu bino mpe baoyo nyonso baartiste na biso boluka kopartage na bato bopartage mpe na bato ekosala bien. Vraiment la famille c'est un peu ça na yaki nango pona partager na bino pona koloba oyo ndeko na biso azosala ezomona na misu ifuto ndima ye pe to vraiment to soutenir ye akende liboso to longola nde motema mabe to longola nde ketiketi to longola nde kokabola to longola nde division wana nde tokokende liboso. Vraiment la famille na moni na komi na suka ya video na biso ezalaki kaka toya kolobela na oyo ndeko na biso azo kosala ezomona na miso ya bato il faut to soutenir ye. Merci la famille vraiment nazotika bino ba weekend na biso ya malamu bapokwa na biso ya malamu nyonso tokozwa video na biso la famille toluka kopartage to aimer to s'abonner ekosala biso makasi. Merci la famille natiki bino. Bye bye, c'est Noela TV.